Bonjour papa Alobe. Bonjour des moutons. Des moutons, pesanga situation na lopi. Oyo capitaine apesaki yo. Naeba situation na lobi, naeba qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Fewani namoni norola ojingi umonela ngai. Yo soko zimbon ochenda chibombi. Dis, je n'ai pas les discours à donner ici. Nalobi nayo, donnez-moi les situations. Le capitaine aussi fui à pesa qui pesa ngai. Oti ça pesa qui fanga te pesa la fanga na la maison, je connais la situation. Oh. Mais Fewani mbongo izaji mena chikaki yango nanda. Nalobi, ou bien tokoya na mosala pour na kosala liseki, ou bien nous venons ici pour travailler. Koda. Petit cabane. Bonjour, messieurs. Quel est ton problème? Dis, Nalobi, tu n'as ce qui. Mais bon, permettez, mon frère. Tu n'as ce qui a une interprète. Voilà, ngaza ko bangina ko yoka te demander ici il y a un interprète. Tu ko so la mala pour moi to yeba yezaiti so kai ai ko kanako ya kufutela so kai ko kanako ya kosomba to aye po ate kalopango na. Yo za ko kendela makambo mulai je tuna nga ya za kubela nga je dois partir, je dois rentrer tout de suite à la maison. Bon, je quel est ton problème? Uzaji uluka ndako ya kulala. Ah. Zubwa. Ayo. Pour foutre là, ah, j'ai azaji kulukanda ya kulala, boa kufutela. Uso lobi, uso loba na ebo. Toina manako bele. Ah oui, azaz automatique, reconnu officiellement. International là. International. Toina bandako ina besoin na ndako na manaka. Na mbujimai. Rose. Nakananga okozwa même en Europe okozwa ndako eza likambo koyoka so ina besoin na toni na ndako moko na bandar ina 300 mbele salaire ina $120 6 mois garantie. Bon jigambo ezaje mshinde ndako pona we kulala ezaje pona kufuta 120 yango $120. Eyo, $120. Mbongo na bisute. Oya muntu ya lata, oya mundele wana ya nsuki. Papa petit kodu, papa ki kaba papa bedu. Ana tutu papa. Akolo banoni kamona nako kokama. Ah, c'est la ça, c'est ndako. Futi ka papa tu comprends, tu peux donc. Et mais ce qu'il a besoin d'un nako, tu nous laisses. Biso tu ina, ce qu'il a besoin d'un nako, il awa, il a besoin d'un nako, bah sur condition d'un nako, on discute. Et ma sandise. Bite roterona wenze baza rotera na dollar, ndako a dollar, oui. Bon, $120. 46 mois. 6 mois. 7e mois, il y a biso la condition. C'est pour la maison. Papa tu comptes comme ça, papa tu. D'accord, papa tu. Bon, Zela. Bosiro, pour nous visiter ndako. Ah? Ah, voilà, nalinga qui kobosa visite pour nous kokende voir la maison. Payer. Le pied. Payer. Droit de déplacement pour makolo pour na kutambola. Payer. Moto et modèle. Ah, mais tu ne sais pas, ici c'est ça, c'est le dollar qui prime. Bon, dollar. Bon, droit ni makambo nyonso, pesa kaka 10 000. Je. Mais c'est pas une safe. Oui, mais safe d'agence automatique, il est connu, officiel.
tikande makambo na kokamo ina besoin ndako yoka soko bapeso ndako ya photocopie ya okosepela nango fu bapeso ndako ya malamu koti pe na ndako lobi ndako malamu ndako ekotanga te wanye je tu wanye aza kubela na ndako ifo nazonga na zaji presse bon problème zaji mshinde kende ulala mpunyi lubi uya kaka na agence ici na agence yaka lubi awa na agence tokende kulakisa yo ndako kwaje kende uya lubi na ton tokulakisa yo ndako kamata nini lesi ntango uza kuloba wana moyo wa mundu aza iza kufula ngai simufula bon ve wani sikoyeba problème wa mbongo wana oyebi fanga epesaka motu mpasi ntango tozwi fanga il faut raisonnement evanda malembe esika moko kanisa qu'est-ce que nous allons faire na fanga oyo mbala moko tozwi fanga koloba non patience. J'ai des problèmes que je dois aussi résoudre à la maison là-bas. J'ai besoin de l'argent. Des moutons. Si c'est comme ça, viens. Demain matin, nous serons ici. Pour les problèmes, comme d'habitude. To viens dire moza ko sale zaji malamu te. O fermer le bureau. Demain à 9h30 toko kutana baye. Que ouais un problème. Si c'est comme ça je deviens l'opposant radical. Yesu azalia, Yesu azalia, Yesu azalia, Nabi sala. Yesu azalia, Yesu azalia, Yesu azalia. Yes, hallelujah, 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 Jesus. Oui. Bonjour, chérie. Bonjour. Ça va? Toujours souffrance. Toujours souffrance. Il faudra consulter. Mais c'est quoi, chérie? Tu peux aller à l'hôpital comment? Bon, une chose. Balukinga wate? Aïe, na ticho idamit. Balukinga wate? D'accord. Je dois aller ma femme. Nani kota? Mama kezangai. Mama. Bori mama. Yoana. Boni ntoto. Bien mama, mukira kalibu mundeza tunisanga moyente. Mo yo ko hôpital té. Sasa mandoze la ya bon to kendo hôpital. Biso pe kunda kaka kolala na kola mukele kinyoso. Fanda mama. Papa ina nje? Yaya. Yo pega mo ban londe yaya. To na pega eka yaya. Bosi makambo na biso ya neto zala kala. Ngaka banaki na mobana ngaka yaya. Sikoyo lokwa to boti bana ebele na ko benge papa. Bino bana mikolo. Okomi biye ka boso landa ka biso lokolo na biso. Na ye nazala mwa masolo muke kosola na bino. Akomi ka sikoyo zala benga ye. Yadi. Oui? Mama Zaliawa. Maman? Oh, Nazoya. Maman Boni. Papa kaka yo papa. Boni bino. Mala maman. Vous avez vu ça? Merci Mink. Koya nyoso wana. Utika wala sikoyo kaka siko. Papa limisanga pona moi dérangement na yo kosala. Dérangement pour ni maman. Yo kotala biso. Ya dérangement te maman. Bana bokoti na ndako oyo. Omoni mikolo ebele. Bosale poso mibale tozokutana biso na bino te. Omoni
lokola ngai musala nga kobima na ntongo kokende ba église biso bamama légionnaire omoni nde toyelaka moi ete mama na ntongo vini à 6 heures ke messe alors ozongi papa biso tosalelaka nzambe yango wana mosala nzambe il faut d'abord tokende c'est ça papa na yawa naza na mwa lisolo bomoni ndenge tovandi awa tokomi lokola bandeko c'est ça oyo bobengi leki na bino fololo boni mikolo bozomona yawa ndako tozokama natunaki mama ya bana nga yobi yazaka ntongo nyonso tokopesa biso bonjour ma mikolo nazomona ye te leki na bino akomokima ndako te mpona nini mama ya kosenga ya na ye lipapa bon leki ya kosenga ya na lipapa bake feti moko basoda balandi bango na butu le balandi bango mwana akimi lipapa wana etikali kokundama na potopoto abukani te mwana na ngai abukani te yango wana moye amona na ye na ye ayebisa ye verité ezali te olaloba kosolo eyali te akomokimakima ya na ye akolamuka ntongo 6 heures abimi akei yango nayaki mpo nasenga baeskize ndenge mwana asali mbeba ndenge wana eza mabe nasenga mama ayala na motema ya kimia nalukele mbongo nasomeli papa musolo maman te azali ye na ye quand même soki azwi eloko na ye abebisi problème eza te eza biloko mokili mama tokotika yango mapapa ndenge ekomi batalo motuya kaka badola yango nazobanga te esa eloko te mama mpe bokoti sika omoni eza mabe tosi tomeseni bon merci mingi papa tosi eloko te mama merci ya mibale nayaki awa ndenge bokoti awa papa boyemi nanu quartier na biso te quartier na biso yo papa nakosa yo te quartier moko mabe quartier moko mabe akosakana te bandoki baza na quartier c'est vrai miyibi baza na quartier basongisongi baza na quartier bato na kobotola mibali baza na quartier yango nalobi nakebisa bana na nga libela c'est ça papa omoni papa oyo nakwe oyo ya biso oyo nzelani ya wenzi nakwe wana ndako oyo esila malamu te wana papa oyo monene wana oyo alataka maneti osokoka bongo wana tata moko mabe mais mama papa wana apesaka mbote mikolo nyonso tuso na to azoleka wana kina mosala mwana nga mpo oyebi ye te ye azolinga amona na motu malamu epa na yo te tata wana alingaka abomelanga libala awa bon bato oyo bino boye nsima na bango oyo bazalaki na ndako na bino awa tata wana azalaki na ngai malamu mwana wana ye mwana moke na kati ya lopango oyo abali na kati ya ndako na ngai awa kutu mwasi oyo abali wana ngai naponelaka ye c'est vrai ça papa c'est que déjà aumeli na kati ya lopango oyo asali soko mbula tuku mibale na mitano 25 ans ayawa azalaki na klase nabaleli ye mwasi ye azalaka na famille awa te ngaka famille na ye ata lopango oyo alongwa awa ake na ngaba wana na kipati numero 12 lopango ngamu ndakile kopesa mbongo c'est vrai ça papa asomi lopango ya kipati asomi ya dodoma 19 kaka ye mtasombi mwana malamu c'est ça ake koyebisa mwana wana alobi nini mama na bino lopango azali na mobali ya butu papa yo oza mobali ya butu papa likambo emataki nzete awa epata aza na bino leka yoki yango alinga longolaka libala te c'est vrai mama nzoka tata wana aza na ndoki papa oyo monene wana apesanga mbote boyaka tata wana ndoki bakangaka yawa na mama na luisa awa na nsima ndako eloko moko te elamba te tata banyawa oyo balekaka na ndako oyokana na banyawa awa te mama natunaki kutu mama bana tuni ye tozola lobi na lobi banyawa kulukuvula kasi tata wana na mwasi na ye te nga tuna eske mama bokolaka banyawa wa bien te ya wapi papa basisilinga mateme na nsima ndako nye donc tata wana balukaka nyawa bakangaki bango na kindoki awa te bon papa yango nazoyebisa bino ke bokeba na yo mama keba mobali na bakokaba yawa basi ya mike balata bamikusi wana bazalaka mabe keba na bango papa yango nazoyebisa bino nasomaki po ya nsima ndako wana mibale po yo na mama nasombelaki bino libela bosalaka makambo nyonso na ndako te na butu kobima eza mabe problème eza te mama merci mingi nga mpe nakoma okende papa okoma okende mama azelanga mwa mpule papa mama kebaka na mobali na yo mobali na yo eza kitoko mobali kitoko tala gentil soki okebi na ye te bakobotolo mobali aho
Maman ndako na ngai ekomi ndako na bino. Ato zangi eloko mama yaka ya kokota. Zwa ata zate zwa na yo. Mama. Somba ta koka omela. Papa merci. Tu as osé kamingi papa. Merci mingi mama. Merci mingi. Papa na bino soka boni boy. To ko kabola biso mbala. Te na uya na poko le na uta musana poko to ko sola biso mbala. Malamu pa. Merci mingi. Mama, kobosa na pote. Te. Na nzeta fufu na sala bangu mine nzeta fufu. Ozo moko po olambela ka papa. Te. Sala mususu mama. Esa le kote zo moko bomba na ndako te. So wale katani. Ayo ko so mama. Merci mingi mama. Likambote papa. Kote ya malamu. Ok, madame maman. Maman, kobosa na pote. Te na bosa na. Pote ali. Te abosa na te maman. Na bosa na. Kobosa na pote. Ça, c'est les camps. Lolita. Yeah. Comment se fait-il que Kamati sapato na yo opesi mwana ya maman alata yango? Et te dire que lobi okota na chambre obimisi la mani soto ngana somba opesi alati yango. Après quoi tu vas me dire que voilà il a dit naza pas paté na sapato té naza lamba kolata té, n'est-ce pas? Ya moni leo tango ya ko senga ngai na ko to koti bato ya sika esa inga soni yango na pesa. Mais non, non, il fallait commencer à me demander moi comment est-ce qu'on peut se lamba, on peut se sapato comme ça et bungi. Et d'ailleurs quand la mine était tokangi libumu na nzala na zui $100 na pesi ozo lipa pour lata ou makitoko sapato et bungi. Na simbala simana osaya sute ya. Voilà. Comme meka kasusu ko répondre à makambo yo salite. Na osaya sute ya. Comme meka lisuté. Na osaya sute. Aussi pimeten. En tout cas, je t'apima. Niromie. Moussala na commissionnaire, c'est le boulot. Ça, c'est le boulot. $100, $200, $300, $400. Nga papa lobe nali commissionnaire automatique, l'épité, reconnu officiellement. Fango yo, bazai yo tina kobomba ngona ndako ya itefu sanze $100. Ok, nous sanze on na kanda na dollar. Fuza na devise na kati na ndako. Ara. Papa alobe. Papa qui douma sanze. Papa alobe. Oh m'a dit, me suis même dans les bars. Qu'est-ce que c'est que c'est? Hein? Dis, oui, on a des tas de mon SF, une autorité, un commissionnaire. Se détendre. Tu ne connais pas les bilans? Bon, on a agence, on a tiré porté disparu. Vous avez mon anaté. Sokola ninga pona peso vere na biere bando me na vere di ngana zaji na jijinga na biere na yote j'ai l'argent soki na jingi na mela na rumel. Mais quoi? Ça c'est balé bato be bazala kati na balé yoko vraiment des motos vraiment soki na lobi o papa lo baka c'est ça la politesse. Qu'est-ce que c'est? Papa alobe Jirambo ezaji awa ezaji problème ya mbong l'argent. Mbongo ito zoaki kuna. Tout ça la partage égal. Équitable. Tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte dans ta bouche. Oui, non. Dis mais comment? Yoko dictateur c'est moi ngana chef d'agence. Nina kofuto yoko pesa nga rapport na lobi na yo kende kosala situation yo tango kozongo yelinga situation na bombi yango suka na sasa te pelaza. Papa alobe awa na kati ya agence na biso kuna makambo ya mokonzi ya moninga ezaji te. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Ça photocopie na maloba na yo, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit nous sommes tous au même pied d'égalité. Agence One Immobilier, Ezaji Abis News Mibalis. Nous sommes au même pied de fatififin.
de city ce qu'on a problème type bata na Azaz. Ici ça c'est les balles. Na moto na yebani mingi tout le monde me regarde. Ce qui n'a bien ça likambo et sengeli na ça na kat na balle. Obi likambo ko bima yo koyeba. Bon na agence au monde na raté. Roma na yo porté je sais pas. Bon, donc on ina posa na fanga. Kamata ofuta transport. Lobby tokuta na Azaz. Na 11h. Joa 1500 ofuta. Do papa Lubé. Makambo ya transport wana to. Tout ça là ka partage irritable awa muntu na mutu azo mbungu na ye. J'ai des problèmes hein. J'ai des problèmes, des sérieux problèmes. Uyebi ke mukalenga mwaji na ngai azakubela. De basala kinga ordonnance. De équitable partage équitable na kati na bale. To komi ba sanze. De mboti na bino hein. Mbote citoyen. To komi ba sanze. Vous avez couillé la nini boy. Dis, c'est pas ton problème, hein, papa. Nous avons donné une affaire dans Azaz. Yope ngana zaji troublé awa uza kuyana bia hamel suboye uza kuwela. Ah bato mosusu ya mokili bokoyaka kawaya waya kokota likambo etali yo te. De bino bokosisa maloba boye lokola mutu moko aye koboma bino to. Olinga komona fanga te. Ce n'est pas ton problème. Kaka. Tikala biso makelele. Na ifo na pekisa ndenge boza ko discuter. Boza na mabuki na mbongo boyo. Lokola bato moko boza ba. Maboka na mbongo ngi na eli commissionnaire automatique. Bon. RCC. Bon. Partout en Europe. En Asie. Alors. Tout dans les continents mondiaux. C'est nous où il y a droit de l'homme. Kukuri sanga mbongo no droit de l'homme yi awa. Dans un agent de sécurité, ce qu'on a foutu boza ko sala désordre. Il faut na ya. Agent de sécurité na mbongo. Tu vois, Naza commandant, lieutenant, Naza agent de sécurité. Namoni bino muza ku discuter bino mibali, yango itendinga na ya pour la pekisa. C'est quand vous vendez pour dire sanga imbongo. Mon lieutenant Likambali, je m'excuse tout d'abord, non? Je suis naïf d'Azaz. Oh, ayi moto na mosala ngai. Je sali mi kolebele na kokoma na Azaz c'était. Fanda. Na kokoma na Azaz c'était. Yo fanda sibate, fanda. Je suis anti-chef. Ngai sibardene na yos. Fanda. Limpas. Voilà. Ansari kamunini. Anti-chef, anti-collègue. Nini chef d'Azaz. Oh, ayi sibate ne asala kana Azaz na ngai. Eleki mikolo mo epele. Toputanaka te. Il a des problèmes na katnana kuna ekuna. Mais quoi na nini boza kuila? Il dit comment boza kuila les amis? Ayi kokutana na kati na bale na kosala compte. Bochanja kambongo te. Commissionnaire de maison. Ah, na banda. Ayi kokutana na kosala compte. Abi ayi na problème na nako na pese fanga. Nanda ko expliquer malamu na ikoma. Fanga na kopesa na mosala. Avezi ba. Ngati fo sobusa yango na ndenge ya mosala. Mwana barawa iza kumona na lukula boza kusala changer. Merci mon commandant. Yo ki commandant. Iza lukula infraction. Boza ko exposer mbongo. Osala infraction. Ou exposer mbongo na leta ilingi koloba boza kusitsa mbongo valeur. Soko bolingi kusali kambu kusali yango na biro na bino kuserisi. Temo commandant nanga na exposer fanga te. Yende motalingi to exposer fanga yango wana. Mais iza malamu te ndenge oyo boyo yango boza kukosi na basoda makambo soda babotolinga mbongo ndoka bino na bino mumonani bomani pamba. Mwana mbuga, vous avez raison. Mais il y a une agence qui a du sous-souté. Comment on a porté disparu. Merci mon commandant pour les conseils. Vous savez que c'est un hein? Marasima Bouyoka na ndenge na bino na agence uke kuyoka. Yo mwana mbuga ndenge commandant lobby. Vous savez que agence ni agence qui sait c'est tout. Qui cherche. Ah, chef d'Azaz automatique. Zela na zana tina kuila bukonzi na bino te. Mon commandant na évité na ka komo na papa alobé te papa alobé. Ndeyo mukulu na agence. Papa kudo yo kaka na sawo moke mo bimbangai. Oh des motos subalternes. Des motos falanga alias dollar. Tumpu myanda gala kinyale lu mu ventre de beta munda mwanyam. Ha. Ambo. Bon di kambute. Yo moko tala kaka i moto na position il faut ça modèle. Ngai aussi oyebi. Naza ku diriger ba bureau nyonso oyo za komona awa ya basoda. Commandant de bataillon. Yo moto ko diriger ba bureau nyonso. Naka anko kolos. Nyonso naza ku diriger lieutenant mundanganda. Mo lieutenant.
ozwa mwa pasi moke. Ah non, mpo naza koleka nayaki kozwa mwa moko natiki bato na biro naza kozunga. Bon mode nasali esalinga plaisir mingi lokola tosali connaissance ngini isefi na zanse azanse na biso nakopesa kaka télévisite oyo kaka na zanse po il faut toyebana topesanaka baide entre la zanse et la gendarmerie faut tozala na contact mpo on sait jamais moko mosusu mwa likambo ekoki kokwea biso bino bokokoya na biro nanga boyebi biro oye tokosolola malamu te ngai moto nakoya na biro mwana mbuka nakangede oyo alemba kaka yo muntu otalaka yango naza commandant de bataillon mpo nazaji na yaya nanga moko azaji kuna azaji kaplar bokomanda okamata $50 ofuta biso tozwaka oyo te biso wani kumi lokolo oza kopesanga corruption mpona lokola nakangi bino na motima eza corruption te mokomanda eli façon ndenge na biso bana mboka te napesa ofuta mwa transport quand même ozotoli te okota na biselo bato mosusu pesa yango mpona ndenge ya kozwa na ndenge ya malamu bon merci ozaji kutana na bakolono nyonso oyo nyonso naza kodirige bayebi yango etela mondanga ndango oyebi te na mondanga ndango bon otikala malamu oyanga mpe papa alobe mitano yango oyo obe mokolo mosusu mwana mboka mondanga ndange voilà awa il faut ça na connaissance na bato ya solo neti bakomanda mwa problème moke intervention. Bon, on se revoit demain. Hein? Demain à 11h. Oh les Canazans. Hein? Demain à 11h. Oh les Canazans, c'est bon. Tota makamorogi. N'a pas ça que femme à la transport. Papa, l'ubewano jingi ubumanga. To se revoir jisusu mushindugai. Ouais, na beso na nzambe ilo bisumu mingi na peso fanga te à transport. Comment tu fais ta transport? 1500. Ba taximan ba bi transport ekite ba kitisa te. Futa so ba kozo quelque chose. Ba so ba kozo ngisote. Etali ba ngolobi to kuta na kati na zanse. Na regere facture na problème na mwasi na yo. Mbe muto. Ezaji jikambote bino ba mongo bwa mbongo ukubu matamu mtusi. Eye lisusu atako ndako ya moto ekoma mpenza pula ye vraiment bakokota kaka ndenge wana lopango mobimba facture ama emonanaka te ya courant rien kaka takotikela bato bajeton kaka makambo ifo esila tata mobimba vraimen aza na raisonnement te. Oye, kena ye kazi na loba ino ya kena ye koze yoko nanga oyo baki okopesa nga mukoyo wana nga mona lobaki na kotindela yo mama yebisaki yo te nga mona lobaki na kotindela yo yo kosaka moninga ndenge wana te nga na kozoka yoko nanga eske naboyi kopesa yo d'ailleurs nazobima yo mukoyana nazobima kama yana yebe opesa nga yo na opesa nga te mukoyana peso yeki yebe opesa nga opesa nga ga te mais na kosomba yango na kosomba na pesi yo ma zombonga tike na bati ma eza ebele futa tika zonga ngana okena ngati yo ngayoka na ozoka ni nanga natala ba facture mai na courant nafuta te nani okosa ka moninga ka nganga na okena ngati bonjour tante Fiat bonjour tante Fiat yango photo na elongwe te elongwa point c'est pour papa linga baba photo ya politique na lupango mais olobi bien na lupango awa eza ndako na ngai awa eza na kati ya ndako na boite eza ndako na ba photo pour vraiment naite wana etali ngai yo na ndanga batika oyo koya kotela
mwana oyo eloko nini yango tala biso na ngai toyebinga fololo yo vraiment eloko me ngai toyebi nta koganga ngai takeki même ata agangeli yo attention na ngai te nayebi sur tala ata grand frère na ngai te bon excuse nga nayebi ate kata grand frère na yo regrette mingi obenge yoko osenangai kango na mutu na yo te yo tonto osenangai sikoke wapi ongakunanenasala nini osenangai kende ofanda place ofanda osenangai fanda na place ofanda osenangai fanda ekoki sia na ngai te na biso na ngai te so na ngai nde na koboma obeta obuye obetanga bule ndenge ozo respecte ngai respecte aza ya na ngai quand même ayebi nga te so aza beau frère na yo so bambeni ya ya solo na yebi te problème eza te problème na yo nini oyo so okoti awa obetaka porte te wana oye na likambo mais eza ndako na biso molopongo na biso nazoyoka tofio te naoki ekope moko boye na bandal transport nde moto ezangi nga transport bandal yango kote na koma bandal après na okoma kitambo lisusu kitambo na place au vedette na place au vedette kosali naoki ekope kuna te mpo ene otuninga ndenge wana menga mpe nalukaka pi nanga moko kuna nanga pi nanga vie na yo na place au vedette boso oza vie na yo talinga vie no nani yango vie mbuya vie mobo nini président Richard kasi aza président biso ya mutualité mutuelle biso ye président boyebene tibene président ya biso tokona réunion kuna ya samedi sava zela mbongo mingi yaka 5 000 ozotunaka bakesio ebelebele yango otelaka ngai na biso na ngai te nayebi sur so baloko na famille na bino luka moto aloka to na ngai te nayebi sur ye moko oyinga nga te tofio te ozomona kamo soki ya yana soki nani yango soki ayosakana na ngai ya na fai nango balingana li ese moto kwana kokolinga mnetue ate bakainga singa na miso ye moto ayinga ndenge yanga te ozalaki mbisi ngai na lia ota fanda nanga ozalaki ya kofanda te fanda tikilanga na makini fanda ata yangaka te yokobeta moto liboma moto kwana nakende olinga yo tala nazalaki na 5000 ekoki nango 5000 soit 2500 tofio ti 2500 ta yo moko ele nazalaka nango napesaka te okamusi ngai ya jour wana yamba bafilme oyo na lopango na ndako no yambi bafilme oso baye soki 4 boye nazokonte babuto osimna bango 2 casier opesanga ta nini 5000 omona nde mbongo ebele nayebaki okoma okamusi ngai mais baza quand même bavisite baye otala ngai na comprendre papa bon soki bilamba ezali otike pa mama ya mbongo asava ntango na bona sokolela bilamba nanga mare akozwa déjà lobi tonto fio te bilamba elongo awa na bandel ti kuna na lemba mosika motika kuna maye omona yango eza sali te mama omona nde tozalaka problème na yo na lopango problème te ye mo asepelaki azwaki bo basani soki ezala na sokola mbamba avant ekende lobi lere ayaki na basani na ndako akombolaki ça va na comprendre yo bon so moni mpe na ngai napesa ye mbote na opesa ye mbote bona poko nango mokamo mikolo oyo oyebi kokamwisanga nasalini esi eleki mpenza omoni nini do ekomaka soki nga nazokota donc nga soki nazokota fille wana azobima soki nga nazobima ye azokota ekomi nini mokondaka soyebana te ozoseka nini esepelisi yo tife boye te me omoni nini te namoni nini namonanani soki aza nani aza nani si mwana kolo lupango oyebike babala kolo lupango bakoma babalisa bango na balokataire te apesi ye mbongo ebele okonte yango apesi ye 30 millions 30 millions oyeba otanga ye kuta aza kuta olobaki akuta mayele te me azoyeba makambo azoloba tala mwana kolo lupango ye soki azobima aza na transport ayaka kozepa na ngai tokóma neti famille te napesa ye te
En plus, ça air de Yokana Kino Yango Yote. Hein? C'est quoi Ernie 15 heures. C'est quoi Bana? Bandi Mouké Mouké. Ouais, c'est Bandi. Oh, pour que tu aies des autres critiques à mon avis, quasi. Oh. Master Noana Mokelenge, Bosukinde. Gisèle. Ah, tu as un gars, il fallait beaucoup de temps pour voir la coque mon boule. Oh, tu as un mouké, il n'a pas dit. Oh, Yaya. Hein? C'est la personne de bon. Bon, on a qui n'a pas dit. Ah, yo. Tu connais le nom de la Moko? Bon, on a bien sûr, on a un qui n'a pas dit. Kendengo Yelaki, Kendengo. Oh, si on a tout dit dans le camion, bon, hein, on doit foutre. Tango Yaki Batuta Kyo. Kendenga Zobima, tout Zobima. Mais tu sais qu'un bon goûter? N'a pas ça qui est. Ah, on a besoin de se battre dans la confidence. Ah, vous tout d'ailleurs. On a refondé pas ce qu'on dit. Ah, on a dit on a refondé pas maman coca. Pas que nous refondons ngai. Kende refunda. Il y a pas une refondé pas nango. Même à Teba Basango kende refunda. Ah, on a ça on a dit on a bangote. Ah, maman yata na banga ba robita. Kala kiro betali. Ah, maman yata na banga ba robiana. Yata ba robiana. Bon, siko ezandi. Tozokende. Tozokende mais il a aussi ngana aussi vraiment bossa la tie. Tambola toki. Natangwa toki ndingi. Tokei ka kambala moko. Entrez. Ah, moi t'es papa. Ça va? Ça va un peu. Eloko ibimia wa. Iwuti wa. Papa eloko. Eloko te. C'est pas l'air à ya na moni. Eloko moko ila tila ma ya pembi bimi za okende. Ah, ça on a beaucoup bouillé. Wana grand frère nanga. O ngala lani. Babutu wa. Auti kai pa mama. Bubuta mina ye. Kwa ndeni yo zande wa. Boya belaki ya zai malati. Ah. Ça va. Ça fait la yibete papa ta mukolo ya okota na yubila wa yote mais faut ça attention na batu belebe na pangwa. Ndako ya mutu moko ata yo mama iza ndako ya mutu moko. Avant mutu ya soko la senga ya avant que papa aujourd'hui vous allez connaître beaucoup de personnes de personnes. Depuis na zaku de Canada à mon péché. Allez tu repas tu yo. Ya yo. Donc fa na makam yo comprendre talaga mukirisi shanzi baby. Usara ndenge na komi wana ngamo na komi yangu. Usara ndenge wana. Ah, mama yo uya kaka. Na yo tala, fiancé na raté. Oya ya lumizali yo. Papa vraiment $120,000. Hein? $120,000. Et ça Ndaku $120,000. Oh, mais papa comme ça là. Et ben on va la komi za mingi. 120,000 pesa za mingi mama. Tamura banda kulao ndenge zari. Kama ngana za mtima. Mama hata yo moko biloko matitatu. Dollar wana zaraka. Iko kitana ngolo na lubi. Biloko sa ukitate. Papa, vraiment. Est-ce que kobongisa nini wango bongisi pela na ndako? Mama, papa, ce ne wana. Ndopango na zia on le rete. Oui bien on dit kala 2000 ans avant Jésus. Isalia. Na chambre kuna papa esi. Mbonga garantie na pesa kila fois passé. Hein? Obongisa tembe. D'ailleurs à partir na kubakisa oyo te mama mutunesha ukota wa sukuna rupango ndenge mutuzalia wa il faut azana makaro. Ah, diranga de photo na yo na salo makaro. Soki bia iloko wana bimata wasu ndikono so inani. Uyiringa photo na fish na makaro pour mutunesha. Ozana makaro na rupango ukota te papa. Excusez-moi, c'est ça les propriétaires de maison de parcelle. Donc il a oublié sa voisine c'est ça, le pas au commissaire. Vraiment, et combien de sociétés? T'es-moi, ça va. Il se vous a t'es bima. Papa, en tout cas, on a te goyo kana te. Papa, ça même ndako na ngai. Merci. On a tana zone to koma mieux que zulanga préavis. Et là. Papa. Zone. Mais est-ce que zone sont bien là ndako ça $120,000 na ça mon classe. Pardon, so ko de ko ba makamsu. Na ça mon courrier pas, on ne pas makamsu. Pour la zone ko tout siècle ne faut pas toucher le siècle d'or ou bien le siècle. Toi ata $12. Kenda ta pas ata gouverneur kenda. Ce que gouverneur ku kite ko primature. Il bisa on ko pa wana matsinda. Ba ya ngura ngana kisa so yo. Sai ba ngba ba pesa ngala fa. 2 millions avec Jésus. Isanya. Mina ko ite papa na ko ite. Hein? Ndikamni so babungisa kati. Faut on sans autre. Sans to ba. Wana mie bona bima.
C'est pas des comptes de vous. Ou bien les mais 120 000 dollars na l'église tout ça ensemble là, mais non papa. Ce que pour vous on dit gâté. C'est ma fou. Tu comprends na sérieux ma vie. Merci en tout cas wana togo kanate. Bah ça fait 1000 dollars et belé pour un bon classe aux autres ça fait 1000 dollars. Tellement to. Yo moko moni. En tout cas bima na mpango boete. Nani kuna kota? Fils, bonjour. Bonjour. Papa sans souci, aïe? Papa Zati abimaki. Bon, mère, elle peut abimi? Maman Zali. Benga nangai. Vendores. Maman est. Mais maman, mon cœur. Mama. Et donc on a une colo. Batu na bino baye. Banana. Mutu na bino. Batu na biso. Na bi maman que yo za ken poli boyo ko moto na bino c'est vrai ni na papa na yo. Ko ba moto na bino quelle politesse. Bona fingi yo. Quand même moi ba pe na ina bana lo kola yo hein. Excusez nga papa na fingi yo ki. Bonjour. Ni na ngo papa lo. Na ikaka ndenge tosona kite. Moto nga ebite makomi ni musolo. Oh là, on va qu'il comme na ko mama moto nga di bandate. Ese bosolo ki na papa? Papa na ese na ebisa ki papa obi makamonyo se ipa na mere. Yango na yete. Moto ali banda ina fanga nyoso tu. Haina fanga li banda. Ese ebisa ki garantie combien? Na loba ni garantie à 6 mois. Au 7e mois, il y a biso ba commissionnaire à kofuta 150 dollars. Ça coûte ça, Egas. Ça coûte ça? Ah, pesa que franc. Franc, ezali te mabongi na oya pama na kana nako. Eso apesa que franc. O pesa kama kama isiriti. Ah, mama yo pola ka motema moto vanza ta papa robete. Hein? Fanta. Mama na lopena yo kobuka na tina makamuna ndako. Ngana buka na kate mbongo soke mona ni. Soko moni moto locataire a ça pai. Tu flipe kwata ka popo tu flipe na baki no zali banda kuno kokota simo oya kola na katina kadana. Modèle locataire ngoya ngoyo. Mama fange izake na modèle. Fange ki moto nyosa ko yo a besoin fange. Bato ba matata oyebi yango. Yo ye dinaloba ki no vanda ze la tete na mama bongina ona ko benga yo mbala moko poto na kadana. Il faut ça quand même. Est-ce qu'il y a mon ndako? Asa mon. La kisa ki ndako. Ah papa apesa mbongo makambesi. Bon pesa fa. Muta ko bima lobi suko pesa mbongo le lobi abimi. Photo ko fa. Te toi mon monité. Faut pesa fa. Mona ki? Amoni. Oh, monda kuna la kisi na bindako ya kwe wana. Yango wana ndako kala yango wana de. Oh eza polele yango wana. Fa woto wage. Ndako za yangai ngakolo lopango yango yo. Oh, ukufanda na bango kaka photo tu. $100. Ah, boy malamuti. Para tuko photo tu. Ah, photo tu. Mama, pesa sengi eloko babengi nini? Tosa desa. Folelo. Mama, yakana. Oh. Yakana papier moko pesa basa la décharge mbongo. papier. Yo ya kabondi yakala papier. Mama kam na bino ngana yebite no ya papier na bando ko sine mikande tel na makam na. Oh mwana moka ina polisi. Na bino yakala papier to ko mamango ngana simina maboko papa le kakoya. Nini ya nini? Oh senga na tongo pesa ti pesa boye oyebe ngote. Moko yo sala ka deshe mbongo na yebiti na ngote so eza. Yanda. Mama
batendi papier na papier kaka nayebi ki ato eza na ndako ya pamba te lokate oyo ya mokusa na kobima lobi te opeta motu poyafite ka boye kanga molokolo okende kozwa vitango bakopesa ofanga ngo kodunda ngo te kobola te ye moko moto asengaki lobi alobi mawanga nazobima na ngai pasa nini ezomona zela te mama nakodikte yo kokoma bikomela c'est moi asa mesane kokoma ye azwaka mbongo ndenge ye moto akoma kawa koma desase sako benoki zé koni avoir réussi $150 fois 7 ça calcule mental maman papa alobaka mbongo nyonso ezali 350 soko combien pour la maison location signature merci maman lopango elombe et papa alobé commissionnaire automatique reconnu dans les zones dans les gouvernements dans l'Europe partout kasesili eloko nizosilika wana mwana ayaka ndenge wana pesa na signé te mama commissionnaire akosigné te isiliti pesa papa yango lobi yaka na biloko na yo kokota papa lobi lobi yebisa mutu na yo monoko ne mama nde ya fere te oyo kola likamba wana fututu bon mère ni nazongi yo sozwaki ya yo te mesomela ta memeka ta mwa biele moko amela te bon mère nazwaki te toyokana malamu nazwaki oyo ya ngai me eyi na baproblème papa lobe yo ya kobela boko makasi boye mpo na nini bino bangala boyaka boye aliba te te nazwaki fanga lokuta mabe oyebi soki ozwi fanga baproblème ekomi komaapesa ata mwa moko mpo na mama oyebi papa na bino soki amoni kaka boye esili nga na komela ta te papa lobe yo namoni eza ebele mwana mona te mbele bon oyebisa papa nasali makambo nyonso voir intellectuel palbe okendaka o mama nini makambo nini bosala na lupango yo omoni nini awa epi mwasi mama mwasi na mbongo kutu mwasi alandaka nini mbongo mwana nanga yo koyala ube yuma mwasi soki amoni mbongo alandaka nini oyebi kati sikisi tata mwasi na bango azalaka kaka boye soki elaka ema pe ndeko lidoka te obima te mama moko ale ozwi ka mbongo batoli mama na bino etalinga te naza kutu kuna te ozali kuna te lobo osenga mne mbongo ya klase mama apesa ngai boye mama bilamba yo lataka oyebi te na mbongo ewutaka wapi oyo olingi kaka opika bilamba mama qu'est-ce que tiens mais non nalobi na quartier oyo buza oyokanga epuis bokosaka na ngai te malheur vasabon quartier mobimba boza koyokana na balocataire na ngai bofinga ngai botonga ngai frais commun de municipalité contre les activités de quelqu'un bato pamba epuis bino boza na lopango oyo boza kobima tala mituna bango lokola naza koloba boza koyokanga moko kaka bima wala libanda bondima te vous allez sentir sur quel chef moi je me bois bato pamba bakobeta bino lokola bana mikama je vous compose en facteur moko abima bandoki na quartier oyo buza bandoki atani bakumbula kutanga kabongo uza ndoki yoki tata na bana osolobi mpe mingi mutwale loba zela kaka te ni eske baza kosala bien ndenge omona bato kase naza koleka mutwale oyo aza diaka nakabongo baza kosolola
Bataille combo ngate. Ngana yebisa ko nini? Bata quartier balinga biso te. Hein? Balinga na bango biso te. Tout est carpango yo to lufana mbuka. Ou bien na lufana chikapa. Ba ko bango to semela ba semela biso lupango ko. Di. Hein? Ah, mutware. Boyete na quartier. Bible na ndimari na Bible matiki. Bon, tata wana mususu oyo asakana kwa wana nane Gilbert. Ndio ya azaka na bandage soko si gabi soko. Songi et puis na kwa baza kumela makaya iza kubimisa suru ya mabi dianga. Na dianga na konda elongi mabe babe ntoka mela kama makaya wana. Makaya. Kasmata ndimo na kulanda bangu. Na lobio surtout locataire na yo wana mukemukaya na mukusi na pesi ya papier pour na mbongo. Aza lo bananga ke na zone. Zone oyebisa ki eteke zone bango ba zone wana. Bamona kama mabulo eza tonda quartier mobimo te. Banzela nyo se beba likolo na bangana. Bingi nanga bango awa. Zone mutate kama eloko na libosa. Binga bango. Yo taxi. Binga bango renyo. Ba komona. Naza uzira bango. Bima kede ukota tunanda ko. Zira na boko yibanga. Batu pamba. Quelqu'un de malheur. Apu Atlantis. Papa. Oh, c'est vrai. Oui, locataire, les sommes sont fioti. Todo fioti. Qui n'a pas une photo, moi aussi. Et puis, samedi, il y a la fille mort. Le là, yo, usate ou turi. Na lupango usate ba dans le moi c'est moi c'est la mkoso ya kuna zo faut tu pitam su ya yo faut tu na yo za ba geste ya biete comment usa le pango tiki ou turi na kadre pango na bino mutula locataire aga na bale pango sus ngara zala bo itela bo mwana mama na pia zala bo te faut na mo itula uturi ala ngoro miso papa yango olobela efe na olobela efe yo uzanga deja yiba uzala retard ya mbaya na kuzira bango abo kuyiba ngai tiens. Comment quelqu'un commissaire des zones comme ça qui ça yango il bébite il comme maburu ate ba plâtre il ba te ils en hôpital beaucoup soit honte bu vendima bu yo kana bu mbanga ça sori volonté politique izate ngai tata bana bango volonté politique bango tata bana pasa kiti tira non kiti nira ma kiti bonjour papa bonjour papa bonjour tigawa tiens yo pa bu panda te espèce. Papa, comment se fait-il possible et quelqu'un Busa kusambela po bisuka na paroisse baza ko dinga tuso nati na paroisse papa bova na yo kupana te yo fana na paroisse ba pesa so ba pesa na paroisse tembe lukura bu koti kakao na bandi kubeta bino lupango yo bino te na matsonda kupanga sango na quartier yo na marche déjà bando yo na marche ndako. Mais papa, je comprends très bien. Moi, si nous avons là, bah, soso, on a le bac. Botin de la kangata li kura soso, solo le ka, on songa na bi solo na le pango e bo bongisa. Bo bongisa kango. Le kamanke na ke na zone, parce que zone da somela kanga ndako. Zone ye zone na gouverneur na. Ba mona ka nege kisasa e bebate. Chef. Hein? Kisasa ba mona ka nege bebate. Bangungi batondi kisasa. Oui, surtout. Zira na trawese. Zira na trawese. Mais maman, je comprends très bien. Les Kamakolia, ils ont bloqué. Les Kamakolia, ils ont bloqué. Ils sont déjà au fan à gagner. Mais c'est les mois à eux. Maté, mais le colobon est à Liango. Au conseil que maman ne pas en maté, mais je pense que mon dis, pas la zone Sambela. Maman de l'ébissé. Tout bon déjà. Avant tout seul, on a comme beaucoup de gens tout bon. Mais papa, problème, on peut des années. On bon déjà. Là, tu vas bêter, maman. Priez. Il n'y a pas de problème. Priez. Tu peux t'asseoir. Oui, tu peux m'asseoir. Tu peux t'asseoir. Sene taka ndamela tundio ndambejo za vote bisikise nga tata nzaminde na ubeta batu no pango ngai moko le na usabote mango izam mutu na tana article ya rubi kudura ilo yamute baduli no pango ngai po na zoro pango banda karavazi yezuke zam yukira mawa na beta batu me uzdi mbisanga ata mona nzam yesu babeta yeme ulimisa api bango. Merci à vous de Jésus Christ. Amen. Na zone de Pangoyo avant Jésus Christ 2000 ans. Mais et puis moi na mobalo. Ah moi na kamwana na ngai moi. Yo moi na ngama cité okokoti sa défilé basi tu. Bala samedi. Na autorisation na ngubala. Mais what is the problem na? C'est un problème moi papa. Problème na. Uza kubima. Moi na bino ko ya kato ya utatenga. Ko ya yo mona kite mwana watu bota ki hapana. Sante moi c'est là.
Vous salez réunion. Pas jusque là. À côté de la réunion. Réunion, vous salez réunion. Yo, oh yo kutu, nega wanga na kama kaboni. 30. Dès que le bas combien 130 000. Papa yo kana. Fololo, asile papa moi sina. Na lobi atelo ko côté abungisi. Écoutez combien na tiki on a dans na lobi ndako yo futa. Sanjo ele ko futa ina kita ko. Kati kura. Na kati singa, alem si pa mama wana na ngambo, mwana na yepa za katiere. Pas aya ko bon lisanga. Ngai papa, ngai. Arobima. Ngai. Non papa, pardon. Obima. Yo kana. Bon, si c'est comme ça, vous êtes prévu qu'il y ait une zone. Nini? Yoka, les camoyas zone de Togo, il y a quelqu'un zone. C'est là. Et puis, tu as là. Il quitte qui yo yo sus. Oh, on dit on a là yo. Papa. Papa, quand même, respect ça pour vous. Si tu as respecté, on a quand même papa la biseau. Si c'est comme ça, peut-être prévu la zone, tout que d'autres biseau. Mais ça peut être zone, à mon pas où on maman. Zone. Pas commissaire de zone, na bino moza komisa ba commissaire de zone. Ba terrain nyonso ya bana baza ko bateka. Ba dingo komona kwete sile tenga mesala kama triangle. Bateka si. Ekolo uzala ke ngai na vie presse. Ou bien gouverneur. Ata ba gouverneur na bino. Qui ça c'est le capitaine. Capitaine. Bana ngaka ko le. Qui ça c'est poli. Le capitaine. Problème na bino. Yo so komisa ta porte le pango. Oyebi kaka bafrançais milai. Oyebi yango. Cimetière basala ndako na cimetière. Cimetière nyonso ekomi o terrain avant. Pour mifuwa wana ekolamuka. Ils décision boza koteka ba cimetière. Tukupanga na biso nyonso na biso bazo mapanga na office. Papa, donc na moye pamba, to ke na zone, que ça soit préavis, to bimana. Ça biso préavis. Okende ata le pa yuwa. Ça préavis maman to koyoka. Bima na lo la zone coûte de sucre court. Bouquin de sucre rond primature. Attends, STP. Soy TP ville, soy Lino Abuza ou Lubawa. Vous avez envie? Attends, 12e riz, vous avez la bête. Bango bazar bato bazao kusa bato na mboka. Aucun na opposition, azumbo. Aucun SPTP, azumbo. Bato ali busu bazao kusa ba journal kumbo ngai moi je suis protestant. Ngai bo, français milai ya pamba. Surtout wana. Auzanga moto ya parti politique ya sukuriste. Ah, kamati kaka yena masile le nyos. Tu que prier. Bible na maji. Sana na chena na chapele na makamunyuso ya. Sana chapele po na senga pardon na beti bango, be ba bi manol pam. Senga ka yo. Ngama yanga neza ile na soke kuna ni. Tambula. Beta ngabo akati ngana zanga papa kwa naebisaka yo soko komi na lupango oyo kota mbala moko na ndako na ngai olanda nga kuna kwani beta ngana akati ngana zanga papa yoza na papa pone yaki na yawa te asa soto kulia lokolo zoyelaka montre kamata ngai mobola natambola loboko pamba ma na kosomba mosusu zwa yango ozoyelaka ti yango baopinela na kingo yango opesi ngai zwa wana natambola loboko pamba ezamio kati ya yai ni yebisanga na esenga olata montre yebisanga bakati nga petit bon tala mais en plus vraiment oyebaki nazaleki nao oyebamo te ebongo bango bandima na bango teke nga na mokoyo soki na bio na kepa yeki na nga bandima na bango nga te soki bandimi te problème na bango tala silis na bandeke kolia etikali oyo soki kolia ole nazobongisa bakaye na na chambre ça va batingaka biyo kaka etana kotianga wana eza biyo kango etaya ngai te nakoya minute sika moto anyika koyaka bato bakotaka
ngabe na obeta kai kote muninga obeta bino moyinga na bino kote tona ya biyoko ya faka kwa batu ayiwa vraiment yo yena mutu vraiment tike libanda ale boko dabino mbale yo zano mama be munenga yo fandi saye nani nanye yo bani ani mazege yo oyo bana yo nazo kabelo penda bilamba usura boye tala bolia bino mbale bosilisa comme ça botika tranquille boke nanya comment les nanya ngo boya kine nzela moko te fako futika poba de kutu foka ba boya kine nzela moko de nanya permite où tu as toba de tuka kama kutu poba de tukata alors ba tu lu ko tu Yaso comprendre ti fanda nani mena azane ka ikenga problem na izani sana tu faka tu faka wa ba tu ka ta yo bena soko za leki na ko bambo tanzite inani asti izanga bena yimana papa toto atapu mekota fubu kwa toto tama na yo na muninga na bobi problème nous est nini hata na bobi te compliqué c'est-à-dire quand même natini mutu wa bu menacer papa le papa donc yo mto tindi au menacer ngana ndako quand même mes amis tout bon mutu akote nda buyamba embrasser lui aye na menace aye menacer lui amenacer lui ça quand même a violé domicile nanga non ndé wana te yo vous allez te kosuma piati na zao simbanga suru ngaka te ki wana nyo de papa na mafinga na onyo so na osengo merci mingi voilà quand na pese merci mingi ndé oza omoni na pa na ngai moko et là on a yango yibiso communiquer ya suka kama ta bilo na yo omoni kota ifa na ngana cuisine foro roza wana basi biso bilo kwa chiro na cuisine yo banda na salo banda aujourd'hui pour moni ngai yo oyo moni au kota na ndako na dimbo mona ya garanti et tam kuru pang c'est le collectivité c'est de quartier c'est des gens photo toi tika ba lobima ça bilo di papa ngai problème lobima préavis de zuitu yokana na mama na bana to situ signer bobime déjà ce que t'aimes na bobime ça lobi lo wala to ko yokana te to yokana te to yokana faut pas to ba famille lo ale ka to simba ngai yo la ta fa le ba o ko tanda ko to simte to no kui o fa de ko da ka fa de ko da ka fa bu da ka fa de bi no ba bimisa na onyoso bimisa obima la bimisa musika bimisa ngana obima te tala kutu oyo zo tambote na sali mbongo te bimisa na oyo za uza pa tu sana mbongo bimisa na bagi wana makabupi wana ba kulubango na oni bu ba sala ata bagi ba sala contrôle infraction de ça ata to fubi ni na utaka na papier usala mbongo yo hasa ba bien en tête audit zo kulanda bibi eza infraction bozo sala bozo infraction
Comme ça banque. Et va me vendre, va me Il va retourner sur la banque, tu y habites. Sans préavis, na kobima te. Sans préavis, kobima te. Kene na zone zula na préavis na bimi. Sans préavis. Sans préavis, kobima te. Na kobima te. Na kobima te. Ata na zone. Ata na zone. Ata na bana yo ozelo baba kama oyebo oyo bibi kuna na ndako. Wa. Moi si moko aye. Aye na ba camion ya zelo. Camion ya mabanga. Abwaki alopango alobini lopango yo ya ye mobana ngai. Lopango nani? Lopango yo ya ye asomba ki lopango yo. Atawa. Est-ce que ça juste au monde peut avoir transparence na yeza? Justement maman. Atala yo moko. Makambo ko zo sale. Makambo nini moto zo sala makambo nini zo sala papa ko sala na ngai te na sala kanda na moni makambo kuna zo na ngoya ngoya bandi ko ya. Ndio kana tafana bana tokena nukuna ko. Ce dossier oh ils ont na yete si ndenge nyoza bande pango yo ezali ya biso. Alobi nini kala bana komo te ka lopanga ta ko yebisa ngai te mobali na ngai. Oh za ko lobana za mona ona wa actualité. Na dingi ya mo film na na bana mona. Na yo landa ba na yo landa ba landa. Imbécile. Ah, vraiment. Awa, il faut notre tête dépôt ma sang. Soit il a bouki porto, koto, na sali maison à coucher. Et pas y boy. Soit la salle en salon de coiffure, et aussi ma bien. Pour les passages moi à mon nene, à mon érosim. Kuna couloir et passage à libanda. À mon érosim moi ça maman mobana ngande yoyo. Oh yo le bois a koufi mobana nga yoyo na bomoi. Maman ozali na kaka. Excuse-moi. Oui papa. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Oh. Pour qui c'est hardi de trouver mon breuvage. Permettez? Qui te rend si hardi de trouver mon breuvage? Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un de tien. Ndeni au côté na pas on français au papa. Pour on a salé pour français. Hier salé te on a salé reproche pour nous alobi la yote. Le pas on mutu côté puis au côté na yo bien. Toi comment tu as mis ça puis elle a tourné yini no yem ta somi le pango. Ça mentir si c'est reproche que reproche une seule chose. Obéir. J'obéirai maman. Au côté ndeni puis yo nani ya na le pango. Maman. Omo bali no? Mubana ngati. Aba liboma te. Liboma nini? Liboma mutazaka na liboma ya kaboyi. Ya solo. Fona kama ngo. O kama kwani? Na so comprendre te? Na lobi. Na makama ngo solo bakutu ba sens ata sens mo mukina so comprendre te. Problème ezali. Mais yo nani? Problème ezali. Problème ezali no le pango na biso. Zira. Nana mabanga wana na mabere na kwe. Ya nani na bwa kam nani? Ngamu tuna ye nango. Batindi yo na bandiko nanga? Bandiko na sens ne. Ah, mais le pango yanga. Oui, ukamati mabele ubuaki. Mabanga pe ubuaki maman. Quand même, na yibi de soji batindi na bandiko nanga ubien ndeni explique quoi. C'est quelqu'un qui m'a dit que maman. Pardon hein. Ah, azo appelle en tout cas moi comme ça en moto. On se met la sécurité. Ah, yoka ta solitaire yoka. Ah, moni ngamo na musala na yeko. Ils sont bien en secret. Pour ma campagne, nous sommes en tout cas, c'est l'homme vraiment aussi. Maman Talangai. Nous sommes comprendre. Talangai. Yo na le pango nini? Le pango yo. Surtout na ngabo papa mbelende malam. On a pesa yo réponse. Ça va na lembisi maluba. Papa. Yo na le pango nini? Ta le pango yo. Ngande ko le pango. Baso bana ngo aussi. Na yesa basi bakomi na miyimi na kisasi otokeba. Zira na tango tango yana nzira bana mikeba za ulandete midene denda. Te? Na moni mutute? Ah, mais maman, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Tala, bourrique. Oh, para bourrique ngai usala ngapasi te famille na biso mbima bengo mononga biso na so ba bourrique na ba bourrique. Ah, c'est ça? Tu bourrique mineni. Oya laninga aza bourrique. Biso nyos, yete ringa usala bourrique mais pona nzao na pesi ba vitamine na ba protéine. Maman ndo ba bien. Ah oui, tala ngana bumaka. Papa, yo kela ngai ya. Bon. Nazo voye lokola yo te. Tikaye. Kipe ta mso mutala maladi puis bubonde la buyo. Papa. Lupango yo. Banda lelo za lupango na ngai. Buza utala. Buza na banda na bino. Buibi kama zalao.
c'est qu'on a bango on a son amoni likambo na lopango yo bato nyonso mito ekomeka loka mami seleketa nyi bato pam mama osomi lopango na mesala kovanda pampa boyete et si ko boye tout le monde somo mulunge pona na modifier ma belle wana izuni zete wana ya safu jete yukauka solo baba o alobina lera na yake una sokata banzeto yo on dirait mtakonda ki passe ongala za komu mona na kotia mai mikolo nyuso safu na ngebota yo elaka mama mwaso mokileza mabe so yo ko luka awa to peso bimal mama bimal papa na koko bimate oye bien soki tata sombi lopango na ye aboti bana na kati ya lupango wana mwana o papa wana atiki azali héritier ya kati ya lupango wana eza teke lokola toza baafricain osala bainjustice eza nde wana te tosali nini mam biso bosali nini tata kolo lupango ntango akufi atiki mwana na ye na nkombo fololo fololo aza na plein droit ateka lupango ntango fololo atekelinga lupango eske nasali mabe nasomi lupango nasali mabe buka lupango eza tala nabe kolo lupango akufa yo ya konyokola mwana kolo lupango oza komona lelo mona fololo talanga bien elungi mama tala matama na oyo ozoloba wana tata na yo ya kufa yo pusana mama pardon atekele lupango apesi obuka lupango pusana kuna mama kolo sana na mobana tikanga na nyema yata mitano lere eza okenda nga na ubumaka deja na nzoto mama bwana atekele lupango ozate atekele lupango lupango apesi obuku kasi folo ndatekelinga folo la teki lupango kasi na buku folo la mwana na ngai kasi folo atekelinga iti mama tata na mama zela kola epe ya dro tomoni chef bête noire tala na sa nini buku jate bête noire bête noire bonio bête noire boni bête noire la boni na nzoto ya buku jate buku lupango tianga na kitala yo tala kama buku jate papa fololo azawa nani fololo oyo mbongo luke eperse Isa papa manga. Desi c'est marrête. Mais faut c'est marrête. Faut papa. Boni ko la nzoto. Yo, personne ezate. Boni. Pardon. Na zone. Papa, mama. Soki na zone. Na sepeli. Malamu leta kaka. Soki na zone mama. Soki na pango ya ngai. Soki na tena ndio za mbongo na ko. Na zone. Leo ndio soki na pango ya yini yango. Di. Chef. Bukuruba busembu be busembu. Tuyokani? Bukuruba busembu be busembu. Jiji. Bon. Ufundi mamoyo pwana nini? Chef. Mwana mboka. Ngai oyi bari kusuna za régionnaire. Naza diacre. Naza pe diriger kora. Tangira ngama kamuna badiakira wate. Nakusaka te. Tusambira kangana ibino. Biso tozali ba Kristo munene papa commandant. Papa mamoyo. Serepo. Ya ukanga mamoyo. Di. Uye wapona kupesa mitindo. Infraction maman asali leki ngai. Leki munene papa. Ya mwana kangisi bakaza na kasio. Bon nazara suspendé. Kumuna yona. Nana ngo. Tawa mutonga okanisa. Mama vandanye makambizana maboko na leta ukuluba lupa pwani. Kumbuna ngai? Kumbuna yo. Salakundanda. Sans souci, sukisa bête noire. Ukusukisa nde yo moko. Ukusukisa wate. Letanda sukisa. Ewa nezande komuna ye papa. Mama vandanye naza kuluba likambo. Nazande ko losembo la likambo te papa komuna. Bon. Bête noire. Luba likambo izande ngini. Mamoyo aza escroquerie. Muyibi papa, muyibi. Ayi ukota na lupango, alubi lupango na ngai. Yaye. Asipeleke yo ndenge lupango na yaye ponga na vile lupango komanda avant. Camion ya bazelo na camion soko ya eloko wana. 2000 ans avant de Jésus. Na zo lupango. Yo na tango ya Jésus uzalaki bumoyo. Avant, avant penza. Na locataire nanga bango so bazalaki. Mamoyo ay puis infraction à salim chance maman na bana zalaki vigilant. Ayi na camion ya bloco. Il est que les mandats sans autorisation. Il y a un camion à Broco. Broco est dans Soulou. Voilà. Il nous a servi la semaine. Le pain, mais comme Soulou, Soulou. Hôtel, moi, il y a un peu maïsate.
ado lupango yanga so expliquer yo commandant ko lubate deni lupango na ko yanga na bume bala mo me ta angai. Oh maman. Oui mon commandant. Comment on a? Comment on mbala mare? Mbala mare. Uye pe ko ya li nyoko le mama. Longwa kuna yo. Longola kanga malamu yo lelo tsiko ye li nyoko te awa. Teka ye. Yo utozata. Ngana bomba batu. ngana zama suwa na bino te po bubu sakana wa. Maman. Oui mon commandant. Uyebi mbuto oyo sala kundanda. Mon commandant. Oyo nyonso bazoloba wana epa na ngai ezokotanga ata eloko moko te mpo nayebi kaka ke pasi nde ezosala bango ezalaki ndenge nini bandi ndenge nini mama okamata boroko oyo ezalaka na sulu oke kusupa na lupango na moninga olingi opesa bato tifoide mpe ovandani ete ubandi kudetourne na ndenge nini lupango ya yete ayiba na miki na bagénéraux bakolono bakapitaux balieutenant ota mama lubira ngai likambo ezali awa mon commandant likambo ezali awa soki ozomona ngo ya moke epa na ngai eza ya moke te likambo ezali awa ngai nasombaki lupango esika ye azovanda osombi na nani nasombi na fololo ok fololo akoselebi mwana na ngai nde makambo papa fandanie mama naza kutuna naza kolandela likambo ube malembe fololo pesa buku na yo na lupango buku mpe naza nango komanda nasombi yango na moyibi te fololo nde atekeli nga fololo tata na ye kolo lupango nde akufa merci mingi mama bino ozoniokola mwana lokola moni tata na ye akufa bino boniokola mama kolobaka ndenge ona te tata na ye akufa bongo oyo nani zira ota naza koloba na bino mama ntango osumbaki buku na lupango témoin nani témoin na ngai ezalaki bacommissionnaire mibale commissionnaire nani na nani papa alube na tatu de mouton bango mibale papa alube comment commissionnaire oyo lube oyo aza na kasho na ngai te nga nayebi te papa alube oyo ya biso wana te d'accord zila papa sala kundanda chef d'état-major buku oyo ya yo yangai namoni yango déjà écriture omoni yango fololo boza ndenge nini na fololo signature wana so otali ya général bangala oyo yakala wana tala esika sinia général bangala oyo azala gouverneur boza ndenge nini na fololo na général papa eza mwana na biso naza komona fololo mwana na biso ya mibale mais ye aza na 3e position na buku ya lupango libusu ngai sala kundanda bon yo oyebaki ke fololo akuteka lupango nayibi te ok otam chef de poste mokomanda debimisila ngai bacommissionnaire oyo mibale bakangisaki na tongo komanda chef papa mwasi oyo akimisi mwana na ngai safe soko sanza mibale tomonaka ata mwana lisusu te mwasi oyo di otam bon papa alobe papa oui tukutala alobe bangala bonjour mon commandant bonjour petit ça va locataire na ngai lokola nazwi likambo yango alande ngai petit zira libande tokubenga yo nsima non mon commandant ulandi tata lupango na yo nalandi ye pamba te nga mpe na ye oporte plainte oye kufunda ye tala bata mokili nde bayelaka mama tika mwini yawo biyeki bino bikoki bozwit petit pesa mai na biki na leta tosala plainte sikasika droit de plainte mai ya biki biki na leta naza na biki kufonda ngai biki na leta bakupesa na kusumba biki ngai to yo pesa me nga napesi biki ona yo biki wana nga nakomina pesa na biki na leta na papier tambula noki nasala plainte que le ndenge bolamo te article ata na bible commandant chef de zone article 17 bana na verset 3 ati na 9 kulula iloko ya motu ipekisami bon kuyiba te oyo eza mpo na leta po tosalila yo plainte fanda wana tie nasalisi bato mingi petit nayibi nga te na nakuyoka yo nsima bon mama mon commandant oyebi bato oyo baoyo nayebi bango mibale te papa sala kundanda papa jeune oyebi bato oyo bacommissionnaire na biso papa nayibi balekaka na balabala na quartier
bon bakangi bango awa po badetourne ndaku ya mutu moko apesi bango mbongo baza kolakisa mutu wana ndaku te nde yango nati bango na bloc voilà bon boyebi mama oyo to mwana mbo yo oza koloba to oza di oyebi mutu oyo mokomanda nayebi ye boyebi tata oyo nayebi ngai baleka te ndenge nini ebandi ndenge nini bino boyebi tata oyo boyebi mama oyo bokamati mutu bomemiri tata oyo na lopango atia na ndako mbongo ya locataire tandis que ndako ya tata oyo eza na mutu yango nde bafundaki bino onga nakangi bino na likambo osikasikawa ndenge nini moye lisusu kotourne makambo ya mama oyo buteki lopango na mama ndenge nini. Merci mon commandant de m'avoir donné la parole. Di yo mukolo mususu namonaki yo na bar ezalaki yo nde papa alobe oyo olubaki na nga oza chef d'agence nga papa tozokende musika lopango na ngai luba mpona nini buteki lopango na mama oyo mon commandant lokola likambo ese ekwe yawa na epai na bino esengeli naloba verité loba bosembo be bosembo wanga mpe naye na besoin ya liberté navandaka awa tala kaka mikomi baye mobima navandi awe osanga mpasi natiki mpe basi na ngai papa alube loba kaka verité verité lupango na papa oyo omoni oyo papa oyo biso tobandaki mosala mo commandant na ndenga bosembo bobandi musika bobandi kala tobandi kala papa oyo aye kointoxike ngai papa oyo ye moto aye kopesanga mayele mabe mo commandant zedi la vérité aye kopesanga mayele mabe alobi papa wana koescroke lokola yo ozali chef d'agence ngai naye na bandako toyokana ngai nabimisaka bato tokosaka bato ke ndako eyali mpo te tozwaka garanti tosengaka mpe en dollar lokola dollar ekomi lesese na nsima boza kokosila leta makambo mama akanga mbanga na yo oza koloba pamba boza kokosila leta atonga ndaku mpo abatia bato leta aza na projet alingaka zone te papa oyo alobi zone etongela bango ndaku zone mabudu bagouverneur bakomissaire de zone bakenda wapi leta ekufa vandanier zone eza yo nga mpe naye na besoin ya kobika soki yo obongisi zone abongisi kuna tokete epuis papa likambo oyo ya mama oyo ngai te mwana na ye de moto ndenge wana nani apesaki mwana na ye buku nayebi te mwana na ye nini bino bokutanaki na mwana ya tata oyo mpe bokeka mwana na ye papa komanda aye epai na nga abi papa alobe bino ndenge boyaka na ndako makambo bosolaka na papa nasepelaka nango te eloko nalukaki yango wana alobi sikoyo ngai naye na besoin nakenda nga poto nakima pamba te oyo ekokwela bango bakoyeba te luba mama mon commandant azongo lokola biloko nyonso bozosala eza biloko moko pamba epanaka tala kata yango malamu na mbongo nga naza nango na bakonzi nga naetala nazali mwasi ya mama oyoki mama yo oza commandant me nga nayebani na bagénéraux kata yango malamu epuis mutu oyo ye azodeklare alobi ke bayokanaka na mwana ya tata oyo ke tata oyo po azokoniokola mwana ne yango wana te estce yo ebisanga te ke ya ebisanga tata ya mwana wana akufa yango batekeli ya lupango politiki ya mwana mama politiki na mwana motala naza koluba ota mokomanda ekosukela te na mbongo kata yango malamu peti loba likambo za nango merci mon commandant problème eza boye ngai naza locataire célibataire na lopango ya papa sala kundanda sans souci voilà mais omuno nani bête noire il faut aussi ça na bête noire mama tika ya loba di uza kokota wenze boyo papa betu kopatu non nayibi makambo na yo nde okangisaki bato oyo zala ndengo wana komuno nani Fioti Ngoma ça bon commandant luba na zone na par exemple boteka revolver te toi usala nini na buma bato yo na zo o baza ko derese fina ngai so izala ngaba oyo to kusi infraction ndimia mais ukukota broko pe lokolo lobi ndenge wana kuloba ya pamba deja ukangami kuloba ndenge lobi wana uzaya kukangama
bagénéraux nga oyo batraitaka nanga bakokani na yo te yo kosomba refo yo yebi ndenge mama bulingi kusala mabe mpo na couverture na mwasi ya biso mpe tozali bato ya etondi silence osukiti. Donc papa Salakundanda alembongo ya garantie ya mutu mususu mpona ndako oyo nga nazali leso bali bobima na ndako pasa nini mwana ndako ya ngai ado bana ngai oyo garantie tukula comme cette zone asaila nga ndako ou bien apesa ki yo préavis ou bien président bango ya conseil secret de zila okuyeba sima uzwaki préavis nazwaki préavis te okubima ndenge nini en plus problème nyonso amatiselinga ndako ndako ya chambre salon na $120,000 ntango kito beti ntango okotaki osiniaki oyo iloko babengaka contrat de bail mpo na kati ya contrat de bail nde bayukanaka biloko nyonso nalobaki na bango tosigné baboyaki balingaki aza bayibi ndenge ya kobokola balocataire na lupango commandant baexige ngai locataire naza na macaron na kata lupango visiteur na ngai nyonso azala na macaron ibandi mukoloni ibandaki dimension ok d'accord mpo na yo petit lokola osali plainte na yo l'état azwi yango en considération eza makambo moko ntango mosusu na kolekisa bango na parke basi na lupango amonaka frank soki sembulu so sembunga soki itali yo te afutaka mbongo na ye mwana ngapi na lupango ya mwasi atuli likolo na ye papa apesaka bino mbongo te mwana nanga asukelaka ye mokomanda ngi makolo komi kolenga na keno hôpital tikala wana sika omeka te tika ngai fanda wana nakufela bino bon petit yo tala kenda uya alobi bato oyo lokula nakangi bango tala bino busali moto oyo je bukanisi lokula alobaka te aza isungutuluburu nde bumonila aza moto oyo azalaki na maloba na ye komanda tipi azalaki koloba tala mwana oyo mokolo yakenda kopona na ndako na ye tipi aza koloba akangi na mongongo maloba oyo ekendaki yango wana ekatani atikali na eloko te na nzutu yo ozalaki témoin asalaki na maloba ikenda c'est pas vraiment commandant les paroles s'en vont mon commandant parole s'en vont ya elanga na ndako na ngai d'accord violation à domicile ipekisami parolier fanda mutu kana na yo lobi fanda wana maloba ya moto ebongaka boye l'état kataka makambo te si lekitala mokomanda azalaka boye ayaki na ndako biso na commissionnaire kende kuzwa fimbwa mwana mbuka biso tujaki mbongo na ye te mbongo na ye motali fanga ye yo uteki te mamwana yo liaki yango te mamwana mamwana petit bone fanga sikongeni amona pasi mopana ye commissionnaire yo po liaki yango te akuzwa te soki na commandement na bino maman je discute pas avec toi te longolanga kuna bon esiri petit yo ozunga na ndako kino ozwi préavis zone aza kolandela makambo na lupango na bino ezala makambo mingi okobimba te kino ozwi préavis toyokani ala ezunga na lupango soki omoni moto aye lisusu komenase yo kosala eloko te yaka na zone akomuzwa tukunionga ye réglementaire mais mon commandant il faut quand même l'état pour encourager l'état na ba projet na ye l'état si asi kubongisa iloko deja ayibisaenga kokutana l'état côté foire côté babuka wana alobi nanga ayaki kutala foire pour abongisa lembi na oyo aza bolore l'état eza yo te l'état ezali yo l'état lembi merci mon commandant kenda malamu futira kaka l'état lembi l'état aza kubongisa plan akusala bandako ndenge ezalaki kala bato babanda kufutira mon commandant na ke l'hôpital de bino boza bescro association de malfaiteurs voilà vous détournez d'abord buzwi mbongo na tata oyo bukomi kuyokana na mukolo na lupango bino ba commissionnaire buyokani na kolo lupango buyena batu na balocataire buza kukotisa batu na bandako sa muto abima mpe bino moko buza kumatisa garantie bino ba commissionnaire buza kubosa na tele mama lelo wangani kanga na yo mama kanga bango tubandai kusala yango en collaboration nani oyo bone fanga siko yebolo bokomi chef de poste commandant c'est pardon mukotisa bango na broko buzana broko mukutinda bino na parquet bukonya kuzwa 6 mois de prison c'est na ina responsabilité na ndako nina kanga banga na broko hey wantu mawani mbafu tujaki mbawa te mwantu mawani kuna nyama nyangakata
musuna di mete penda komana mbangu. Or que des ordres ça na ngote na 12e ya yi kubandira. Maman, oui mon commandant. Point yo, oyebi l'état aza point na kuboma mutu te. L'état azali na mboko yo point na kokengila bino na biloko na bino. Yo oke kusumba lupango na buko yo. Mwana atekiri yo lupango. Foloro kumuna ye foloro. Foloro wana na buko yo aza na 3e position. Soki papa Sarakundanda azali te mama Shaka. Soki mama Shaka azali te foloro. Mais bango bazana no bomoyo. Papa kumbu ya foloro na busala ki. Foloro tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu il ngi. Abutamaki avant ba Jacob ne bazali na Isaki. Bon. Yo yeba ka mikolo na mbula na mutu te. Yango na mama usumbi lupango illégal. Hein? Isa illégal, izali achat manku valable te. Yo za peteni, yo za peteni. Na sa premier lieutenant, lieutenant mundanga. Bonzo malade. Oye ba konjonga na bana bango. Mama ko na konjonga na bango c'est mama. Tika. Ba konjo yo yebani na bango be bango batia kinga na sala musalao. Ba yebi na bandi musalao depuis 1960. Kino lelo talambula na zana usika sikawa. Ay mama, perdre le pamba yo. Tukedi. Tuyo papa, vanda nanu wana. Pesa ngani mbuku. Zila nanu. Vanda nanu wana. Lobi nini? Simba nzila bima kenda na yo. Ngai. Leta akulandilo et d'abord uza receler. Ngai. Soki usakani na ordre tukukanga yo sika sikawa. Na mbongo ya. Ba usombi loku na muto ya yibi. Receler. Ngana perdre lupango. Recever. Na mbongo ya ngai. Chef de poste. Ha? Chef de poste. Asala nini? Chef de poste. Akene na yo. Kamata mama ochana na bro. Ochina bisa yo. Kamata mama. Mama. Kosi ba wala pete nini? Atika ma. Ekosuke na ate. Ekosuke na ate. Kuna nyama. Otana grade nini? So kei te. Ye ba grade na ngasima. So jelo te so sino pango esonge para biso. Ota. Ameki muzindu. Papa. Mama yo muzunga na ndako. Musala soupe bien. Na pourquoi bongo ya nango? On te dit ensemble pour ndenge asali procès bien. Papa, kama urira wakao bien uyanda. Soupe wana ukusala kwa otikira papa. Na otikira. Ah, otikira na bino mibale na keno la manano. Na pourquoi oyeri papa biloko akulia? Kwa papa za une infraction, oyebi l'histoire. Oyebi l'histoire. Azwa ibere na mbongo na ba locataire. Azana ndako moko te na lupango, aza kukongula be kukongula. Asangisi mbongo boyoti kaza kusala lulendo na balabala na kusinya kaba décharge ke na kufuta na muto ya na mbongo na yeo ya defile kina lupango na bino iza kukuma na malupango mibale l'état saisir beaucoup na bino yo bakutia lupango na bino vente publique po tuzungisa mbongo na bato yo ya sinya na sinya yako listo yo nani asi papa commandant ngama ida uyana no wateli buso ya kana basineti kana na sanza na basina mbula ile ki wesikuruka ki batu mbula ile ki na sina change sinetiri uchanja sina kana dispensaire fisio ya mbulo yo bakodino leta abunga karikambu tata ile kambula kujwa yo ujwa misikasikawa tangami papa toyokana ko papa saisir beaucoup oyo na motif ya ka toka to sura biso misato toyokana toteka tandamu mama biso tuza ndamu biso tuzali pwana kubongisa tuza pwana kuonga di chef de jeune ubi ozwa ndambo le pango izara ya yo ndambo ngala nazana tina na ngute uyoki pete oyo ngamu zo yango na classe bon ça va ça zunga na ndako te bon chef de jeune ça va tu parles akanga mi chef de poste chef de poste papa difungula kasho chef de jeune papa commandant nakanga mi zala kino depuis moi mbongo to na kupesa commandant na penda malupango papa commandant tu vas à la toilette uza vigilante nani yake na toilette bayibisio na yoki pusa ngai tengai naza bandi kusakana ngai uringisi kawa na mama yo na rubi tu vas à la toilette naza uya te bongo ilo kusaringa na tiva iza ngai na kenda uza kutinda ngana kenda na ndengi ilo kusaringa te na kenda ndengi wana na force kwa nabima muhomba tu naza kuya siko tu vas à la toilette kana umete ya kawa papa manembele mama nengaye na rubi alava marche papa komana ngako kakana c'est quoi na kukakate Mama, bima na biro, bima na zana tina, bima